Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. J'aimerais chanter ce cantique avec toi. Ça, c'est pour des hommes et des femmes reconnaissant à Dieu. Je retiens de David quelques phrases. Quand il dit, par exemple, mon âme bénit Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les problèmes avec nous à Kinshasa, au Congo en général, c'est que nous oublions vite les bienfaits de Dieu. Est-ce que tout le monde connaît ça? Je vais vous inviter à un exercice. Celui de se rappeler d'un seul bienfait de Dieu de l'année 2007 par exemple. Un bienfait de Dieu de l'année 2008 par exemple. Est-ce qu'on connaît ça? Année 2014, j'entends quelqu'un qui dit dans son cœur, c'était l'année de mon mariage. Oui, c'est un bienfait de Dieu. Monsieur Solobi, c'est un anniversaire. Oui, c'est un bienfait de Dieu. Kinshasa, Betela Yesu Mololo et reconnaissance. Mololo! Wow! Oh! Est-ce que va reconnaissant mon bazawa n'a pas quoi le lot? Ce qu'on s'allie le banga yo. Nayo kite bakisanga yo. Naye liboso na yo. Toso pande motema nangai. Papa naloba nini osaleli ngai. Oyo salela ngai eleki minene. Yawe. Na yo zamba boy ina sopi motema oyanga ye tala ndenge ndazwipe lisolo kobeta lisolo na betela bapapa na bamama ya Kinshasa ngai naloba nini osaleli ngai oyo salela ngai eleki minene. Par exemple ngai oyo bazalaka kobenga ngai Salomon. Salomon Dawidi te kasi molali na salon. Entre deux canapés na position courbée. Tala ndenga pikola ngai na salon akotisanga na chambre. Alandinga na chambre akutanga netoko. Alandanga na chambre akutanga na pavement. Alandanga na chambre likolo ya carton. Asinga netoko amatsinga na mbetu. Alandinga na mbeto pesi na pongi. Merci. Osuki wana te walandinga tina pongi. Ba cauchemar, ba attaque. Ya butu tu as gagné. Bandoto nanga yeko mande bare. Ozwanga mosika na ngolu na yo. Olatisanga chemise kaka na ngolu. Bitumba kaka na ngolu. Nakoma ya Nzambe kaka na ngolu. Nakoma mosantu kaka na ngolu. Atalola na kokota na ngolu. Betela Yesu milolo. Bolingo na yo Nzambe na ngaye. Etindinga na yembe la yo lo yembo. Bolingo na yo Nzambe na ngai. Etindinga na yembe la yo lo yembo yo. Ngai na gumba mabolongo ya motema na ngai. Ngai na boka motole na vive bona ngai. Tala ndenge na fongoli robinet ya masa joli. Ebongo na sopa maloba mpaka malasie. Naloba nyonso saleli ngai. Olongisanga Mungu na Satana. Oyo ezalaki mosika ekomi pembeni. Papa oyesi pete nyonso ezalaki makasi. Okamwisa ngai
ndengo mesana kokamisa papa nanga nasala effort te yesu nzambe na boti nasali effort te ngai nakoma mwana nzambe na makasi ya nzoto te okomisanga mosali nafuta lomeya te o nyonso wana yesu nzambe na ngai bolingo na yo tombola maboko likolo tombola maboko likolo go mawa na yo yawe nanga nzambe na mbongo yo yo bolingo nde kombo na yo bolamu na yo mpona ngai papa kokanisa sali yango na nkozanga bongo yawe na ngai papa na miso na yo mpona ngai mawa na yo papa nyonso ya yo ekomia elongelongelongelonga esengo na yo akimia ozali ekomia olamu na yo tombola maboko likolo to nzambe na ngai yo bolingo nde kombo na yo bolamu na yo mpona ngai papa kokanisa osali yango na nkozanga bongo yawe na ngai bolingo na yo mpona ngai mawa na yo mpona ngai nyonso ya yo ekomi yanga elonga na yo ekomi yanga esengo na yo namoni yango yesu kimia ozali ekomi yanga bolamu ya nzambe nasimbi yango yesu bolingo na yo namoni yango betela yesu mololo ya reconnaissance bolingo ya nzambe tosimbi yango bolamu na yo ekomi yanga kembo na yo ekomi yanga. Merci Sandra, Dieu te bénisse. Alléluia. Salavoué. Écoutez, Kinshasa na pesa bino merci. Bande kwa libanda, baeba libanda. Heureusement que Madjabou Gospel a prévu des écrans. Bande kopé badana sima. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux ce soir. Nous avons la présence des pères parmi nous. J'aimerais dire un grand merci. Est-ce que vous que papa est avec moi? Il est où mon papa? Merci beaucoup papa évêque, merci. Il est là? Mon papa, merci beaucoup. Merci. Merci mon papa, merci d'être venu nous encourager. Bétela nous yesu maboko pona papa évêque. Voilà. Merci mon papa, vous n'imaginez pas ce que ça nous fait. Merci. J'aimerais dire merci à un de mes invités, l'apôtre Augustin Mwimpe. Est-ce qu'il est là? Oh, papa, venez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu? Papa Augustin Mwimpe, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Bon apôtre, merci. Est-ce que vous avez vu que pasteur de la foi peut aller à ah, tu es bien. C'est ce que pasteur de la foi, venez, venez. Que Dieu vous bénisse.
Merci, merci les hommes de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bon, on va gagner en temps, merci beaucoup. Betelaye Sumaboko pour papa Henri Moulaja, papa Franck Moulaja. Betelaye Sumaboko pour maman Micheline Chabani. Betelaye Sumaboko. Bon, ça va, boy. Parce que tout le monde s'appelle dans la soirée, Lélo. Le bon merci. Merci. Oh, on a son côté. Le bon merci. Merci. Lolo. Wow! Milolo, Milolo, allez, allez, yo kabise moi Lola, kabise moi Lola, Lola toko kende, Lola toko kiye, ofandi na visika oyele, kina likolo, ofandi na visika oyele, kina likolo, papa ofandi na visika motoko, kigongo made, ofandi na visika oyele, kina likolo, le ciel est ton trône, la terre est ton marche-pied. Allez, Tobeti, Milolo, Ponaro, Yazanga, Nicolo. Milolo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Viens sur mes mains, biso. Tofana nayo. Atoto bela nayo. Libela wa. Polo yesu mes mains, biso. Tofana nayo. Ototo muka nayo. Alibela saso. Oh, 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 oh. Milolo, Milolo, Lolo. Nazoka mololo na yote. Babitelingali solote. Namuni na miso nanga. Babitelingali solote. Namuni na miso nanga. Solo ya boli wana yo. Namuni na miso nanga. Jésus, solo ya boli na yo. Namuni na miso nanga. Metangila Biblia. Solo Biblia. Tombolo, tombolo, tombolo. Tombolo, tombolo. Mon Dieu. Oh non, encore. Tombolo. Allez,
c'est là. Les mamans avancées. Poussana, Poussana, Komlana, Poussana, Luka de Yongo, Poussana, 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 Maman Marianne, Poussana, Bissognon, Soso, Poussana, 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 Bissognon, Soso, Poussana, 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 Loba, Totoganga, Totoganga, Bakas, Kinshasa, Bissognon, Totoganga, Bakas. On l'a fait, on l'a fait. Allez, beta, 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 ma boca passante. On y va, go! Allez, dis-moi loulou, il la bogozo. Pour que je ne danse pas, que tu es pas chaud, on est dans le temps, ça s'offre de pas trop, tu fais comme ça. Vine la mocosi,
les délégations venues de partout. Je dis merci aux différentes délégations de l'Europe, de Paris, la France en général, de Bruxelles, la Belgique. Merci honorable Patricia Mouipe. Dieu te bénisse. Je disais merci aux délégations. Merci à la délégation du Canada en général. Les États-Unis sont également à Kinshasa. Dallas, vous êtes à Kinshasa. Papa Roger et Maman Lynn, Mamba, Dieu vous bénisse. Yes. Et on me fait savoir que New York, Washington est là également. Merci à Maman Lydie, merci à Papa Claude, toutes les délégations de Lubumbashi est là. Bujima est là ce soir. Pasteur Carlos Barouti, merci beaucoup. Mon frère et ami, merci. S'il vous plaît, Tobi Mamalembe, on ne se bouscule pas, s'il vous plaît. Mati Kalombo, Lubumbashi à Kinshasa. S'il vous plaît, on ne se bouscule pas en sortant. Rassurez-vous que tout se passe dans l'ordre, dans la quiétude, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout titre du Canada, s'il vous plaît. Oh là là. Chile Gelou. Évitez cette bousculade-là. Allez, pourquoi tu ne danses pas, on récrit et fâché, on est tout dans la jambe, pas sortir, mais pas l'autre qui va comme ça. C'est des choses. Bien-aimés, sortons en ordre, s'il vous plaît. Sikaloboko. Bien-aimés, sortons en ordre, s'il vous plaît. On évite les bousculades. C'est beaucoup de pété. Le pasteur Mike l'a déjà dit. Nous vous disons merci à vous tous d'avoir participé. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fisto Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, elle dit que c'est Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.